Mbote, merci mingi, vraiment balinga me kat na kolo. Zambe oyo, alingi biso mingi, ya moto elisu, une fois de plus, liboso na ba écran ya Facebook, pour na ko transmettre oyo zama lo bana Zambe na poko na lelo. Zanga molinga me na bino, évangéliste Maku, zana ngambo oyo, po ete bino mo zana ngambo wana. Zamala mo sala sur évangélisation moko, benga la zone de comment que vous savez que évangéliste Kamwe Fouene abandi aza déjà na en direct babandi elongo na ser na ngai mwasi na ngai olinga mi na ngai moya twadi nzola ye mo va se présenter apesa kombo na ye mbote na ningi bino mingi na sepe mingi koza apo na ebike toza na bino na rendez-vous nzamba sa biso bolamu tokutami na pema yango tolingi toyoka suni ni ya bongisi pona biso pona ba couple pe pona ba futur marié amen amen tokoyemba mukie pona ko pesa nzambe lokumu ibala na biso eumela siko na pasito nesengo botalela nzambe ilonge jalisa mabala na biso eumela seko na pasito nesengo totalela nzambe ilonge jalisa elonge jali na bambongo te elonge zalizi elonge jali na babijou te elonge jalizi amen amen donc ato lobike na babijou te na ba voiture te na ba kombo ya famille te mais mabala na biso ezana elonga kaka na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Donc sans Zambe mabala ekoki kozana elonga te. Raison nini yende mutu aza créateur ya libala. Amen. Raison ezaka moko yende mutu alobeke eza malamu te mutu azala ye moko. Yango tolobike na ba bijou kati na libala elonga ezate. Na ba kombo ya famille kati na mabala elonga ezate. Na bozwi kati na mabala elonga ezate. Elonga ezaka na kombo na Yesu Kristo. Amen. Na lobite ke bozwi ba bijou ba voiture eza mabe non eza bien. Mais pour libala eza na victoire et ezwa succès na yango et comme na destiné na yango do fo nzambe ye azana kati parce que naza instructeur ya libala amen amen quand on est maman to wana c'est vrai que libala est institution moko plus ancienne ya mokili on que institution na masala eza libala amen institution plus ancienne do bosangani oyo nzamba sala ya mwesta mobali eza eloko oyo eza ya kala makasi vraiment na tuku maman to le belo moi malamu et que libala eza vraiment malamu sur les en présence en Zambé ton Zamba za mettre 4 places wana et aussi mabala faire reconnaître que Nzambe aza instituteur ya libala wana libala wana ezana succès ya wana moni lelo oyo totie thème na biso et que mibale eleki malamu ke motomoko amen mais mi balé l'équipe malam que tout le monde papa lobi eza matem na biso eza na tozui maloba na nzambe na mokanda ya Genèse 2 24 amen 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 totangi mokanda na Genèse 2 24 Bible lobi na biso portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Amen. Amen. A Bible lobi que mobali akotika ba parents, moi c'est akotika ba parents na ye, bakosangana bakokoma motomoko. Na kati le bandeli ya masolo na biso libala toloba ki amu déjà que Zambe asalaki mobali pe na mobali nde alongola ki mwasi. Amen. Ce qu'on Zambe komona que bato yo soki ba continuer kozana ba parents nanda kwa ba parents ba comprendre que nini oza posa na ngai pona bango onga nazo benga ba marié. Amen papa ko. Nzamba mona que so na tiki ka mwasi
na ndako ba parents na mobali pe na ndako ba parents na bakutana comme ba marié te important c'est que ça la te katina libala wana amen yango na bité moi si faut quitter ba parents même ba parents ko bazana bozwi même ba parents mobali bazana bozwi te bino mbale faut botika ba parents wana même ya mobali bazana bozwi moi si bazana bozwi te bino mi bale faut botika bango nzamba lo bidon faut botika bango bo quitter. Amen, papa. Amen. Zamba bike eseneli na mobali atika mospe atika ba quitter. OK. Le moment le besoin d'importance ma casse pourquoi? Tant que temps à écriture et puis ba kufungula ngote. De le premier année était maman se précise très bien. So ba tie bona ndaba papa na maman. Donc bana ba yeba pena profondeur vraiment ya libala ti. Ah, c'est ça. Pour ça me dire le principe en bien était mobali okole sa mospe na motoki na yo. D'habitude que papa na yo anole ça y est, to maman na yo anole ça veut dire on se mona que babi pe que moi si okobota na pasi muta roko ki sa posa na yo za mobile na yo donc avant tout bota mobile no fa ko ça va désir na yo c'est ça donc ya mona moni eti le bien que l'homme quittera et s'attachera hein akotika ndako ya papa na ye ya mona va encourager na bande ko mingi au mona ta musuke et ben moi je mona bi que non na na ngama alors que nous venons pas à papa pourquoi pas nous sommes dans le vivant un jour pas koufi on a le guide place au vendre mais toi encourager aux alamalam ou compétir le balanzambe il faut quitter faut obima ça bien ko bima mon pas ma mutu fa bima o comme indépendance ayo mo et ko sala que au réfléchir ni ngala ko sala pona na zwa nzela na ngai amen soki ezalaki malamu koza tangu kaka esika kaka ya bapapa nzambe pete alinga otika adam esika wana te na eve po ezalaki esika mo donc mutu aza te baza bango mibale de soki apartir wana bazokanza tokosala nini donc biso po toluka solution monana donc yango wana nzambe abaete bato so natiki bango kaka na maboko ya baparent bakoyeba importance ya libala te bakoyeba te mpo ninga nasangisi bango bakoyeba te mpo na nini nasala institution oyo avant mpo nasala yango liboso donc yango amoneke azwaki adam habite adam fono okozala yo moko akati na jardin mais mpozala moto akoki kosoutenir yo aye kolongola eve asali abi na eve tala adam ye wana sikoyo nanga natiki bino nakei mpo motu akoya korefléchir abenda meme pense na ye keme naza sikoyo anga moko pourtant mosu paa moko kozala na bandeko na papa na mama biso etiaka biso bolembu mobi oyebi kata obimi papa akokoka te akopesa mwasi na olipa akopesa mobali na olipa mais sikoyo boza kaka bino mibale moni donc nzambe abi te bato fo bakite mpo mobali aza famille riche de soki natiki kaka awa koyeba te ke faluka po asiporte mwasi na ye sikoyo lilobo nga nalobi ke mobali akokisa posa ya mwasi na ye fo amona mpasi na kolia na ye do faluka ye ekokokisama te na bomoi ne mpo amona ke aza dia na famille riche donc papa azopesa ye ntango nyonso abike te bino fo bokite yango namoni ete nalingi koprécise leo mo aza très important totia mitema na biso bible ebi na biso bien awa que l'homme quittera. Hein? Donc, pourquoi l'homme quittera son père? Nous avons dit, on quitter Oyo, et ça, on va voler bébé maman. Au moins, on va le passer quand même la foyer naïe, na moi si naïe, famille na papa naïe. So réseau sur les gâtés pendant 3 jours avec moi si naïe non. Non, on a soigné la papa té. Moi, on a une conclusion, il y a modèle à makabango ezati. Tu sais, tu vas voir ndaku, tu kubota. Hier, moi, ça arrive au bout, tu n'as pas fait na papa na naïe. Donc, on a déjà, et ça va signe, vous avez saqué mon bal ou un an à quitter. Tout le monde bal pour que vice versa. Même moi, si peu, à quoi mon bal a bien été, mais ça, on a monnaie. Comme dans la suite, maman, à la moment où on a botana, mais ça, si on a suivi maman, bon, on a botana, on a zamba, non. Pour institution on a sali ezwa valeur va reconnaître que ngana zanga fois za ka bango mibale pour à partir bango mibale ba za la posa va solliciter ngam na sala yango ya wana ndeko ozola na biso na tango yo faut ba que na problème nyoso kati na couple linga o solliciter nzambe mutali boso po yende mutu asala yango le loko oluka ngai mama je loko oluka évangéliste maku eza bien mais eza très bien ko luka nzambe na lobi bien eza bien ko luka bato baza l'expérience biso bito ko luka ba parrain na biso ko luka ba serviteur baza l'expérience ba couple baza l'expérience eza bien mais na lobi eza très bien ko luka nzambe na ngati différence eza eza bien ko luka bato baza l'expérience mais eza très bien ko luka nzambe parce que ye aza instructeur nango na matia mutu otolo ba mikolo pa mutu bike mutu oyo
ce qui peut carré koufi donc pour va bon ça bien faut que na ngona maison wana maison wana Toyota koufi faut mais on a maison Toyota ayan est-ce que ngona libala donc rova ekoufi donc faut mais on a maison à rova oui so ou bien ya o mususu eza basala ngopé o memi kuna na maison wana ba do eza bongo mais ça c'est Toyota ou bien pas Mazda dans le sens opposé et ça c'est quoi que libala les problèmes on memi on pas tata moi si on memi on pas maman eza bien mais ça très bien alors puis elle a très bien mais maman on a oyo asala yango c'est ça ya koyeba po mutabela mino bo quitter mino bo ko bobike nzambi yo bela biso to quitter kuna bisika bozwa la ki pa papa na maman yo lo bela biso to quitter ce que to komi a lelo ko oli ezate eloko ko lata ezate to yebi ningi to bomusila bana te olobi nini comme ye mutu asala ki yango akopesa bino be instruction ke bosala nzambi yo baki to quitter pa papa bango to bazana experience siko lingana lelo to zo yo kanate nzambi olobi nini comme ye mutu asala yango akoyeba bate bozo kanate pour un problème mais pour la solution nango yango donc bon mona que ça na facilité yango na nzambi avec bato ba quitter OK yango moni na pas quitter c'est important maman même nzambi akwa na ko pambola pa Abraham na kata ndaba tata na ye maintenant amona ki différence pourquoi papa ya Abraham domina biso ale muto ayeba ki nzambe te alors servir ba nzamba bikeko alors siko nzambe akwa ko pambola jamais Abraham place wana siko ya première obéissance malgré tout na thème motelo siko soki Abraham pa obéir na été anga pambola maté mais il fallait apambola pourquoi ay ko obéir abima c'est la même chose les gens ont la difficulté on a moins quitter idée à papa na ngezati le nez na zabo na la beauté ça papa n'a pas décidé mais la bien que les lorsque yo olubi était non papa na nga ezala ngo bien mais ça très bien na lukanzambe nzamba ko pesa ba capacité alléluia maman nzamba ko pesa ba capacité ya ko ba ko gérer libala na yo ko tambola bien na bunzambe na yo na libala na ko tambola malamu na o nyoso yo zanga ki avant yango moto ba malamu mingi awaki ko consulter à papa pour consulter ma voisin bande comme je n'ai pas bêté mais c'est très bien pour consulter mutu oyo sanni libala amen oui pour mutu ça libala dit que vice oyo ko beba vice oyo ko beba na ça n'est pour la réparer tu peux oyo ke baby ndenge nini c'est ça faut biso to okela biso ba ko kende mais mutu asala wa ko comme ngabite afo bo stopper oui bo stopper pour siko so bo continuer pour mutu asala abi que siko so bo continuer eza malamite ya ngwa po bana bino ezala bien ezo senga minga yo otelema papa otelema botala nzambe amen tamu yo otelemi parce que problème li bana bino etali yo et pa makuna Esdras 10:4 amen tanga on attend la français pour dans des cours pour comprendre Esdras 10:4 natanga portugais natanga na mukana Esdras 10:4 Bible na biso levante avec telema pois pour qui te pertence poete ezalinde yayo este negócio likambo oyo awa bana Israël bazobisa Esdras telema makambo oyo est concerné yo donc il faut au telema au sala action comme yo ko tchal pas biso to kozana yo et le ko la Saint-Esprit tant mobulu za kati na libala papa telema mo telemi te nzambe akochapa Saint-Esprit ako devancer akopesa ba capacité ni boko ko luka la solution oyo zo déranger bino donc problème zo déranger bino Saint-Esprit akopesa capacité o boko mona solution na yango abana Israël ba bino Ezra c'est telema makambo etali yo donc pour libala la bino za instable ezo senga bo telema bino mi balé babiti que papa bokilo atele maman bokilo bien baninga batele mababité problème est concerné yo donc problème na ngai concerné papa makuya pas moko concerné nga donc ya moi sozo landa biso problème na yo est concerné papa ya papa est concerné yo ezate que o te o ngai na kelo na famille na ngai na solo ona ya na solo ona mama te libala wana za bino bato bokitaki ba parents wana bino bato bokitaki milieu wana. Donc, ce que c'est un beau téléma, botombo la mise sur la bino kondansama, somme 121. Donc, il faut aller lier. Yende à peu près ça nous va directive. Parce que le problème est à les voisins, est à les bino. Donc, gérer les balles à la bino est bino. Post les balles à la bino est instable. Et ça n'a solo malam na libanda. Et ça c'est secret la bino. Secret la bino. Deux autres c'est la bino beau téléma. N'invitez pas ma. Mais si on a place à nous, on a raison. Donc, les balles à la solo malam.
et senga bino boye bandengi autant par rapport à Saint-Esprit ce que ça mawana bato bazangi molimo na nzambe to libala o ezana bu nzambe ti de likambo sanga on a avant que la voisin porte même à des éléments on expliquer voisin tala ko mubana na ngai musuba ke to ke sa tala mwasi na ngai poza ibale bele bato ngape basi na bango tam supo ke bisa yaya tam supo ke bisa yaya papa mais ce que l'hôpital biona mbano bozala bien yaya na yo tellement yo so la seke ba de atikana kama olinga mbani na ote akolinga mwasi na yo te alors yango ba bike problème o etali bino botelema botombola miso na bino na likolo pa na nzambe po ye mutasala ki yango omoni bana Israël ba comprendre ba passer ba bike faut tika basa d'étranger c'est comme si to ça ngenité Israël mutaza mutu Israël c'est telema papa za mutu mama soko moni ke yinde ba papa telema papa za ka boete telema nzama pa mola passer j'ai fait le gazoté avec papa le la rater liboso a maman papa le la rater liboso a bana mais tant papa zo comprendre te maman telema puis papa telema mon problème est concerné yo mon problème bano bazo passer na mona ndako est concerné yo telema Polingati ko voisin utalibanda ya kotelema te. Parce que voisin utalibanda ya kotelema. Akotelema pe na nyonso. Na nyonso c'est ça. Ndenge yo le bake voisin sunga mama na zate akosunga mama na nyonso. Alors après lobi yo oko problème. Ozo problème. Donc voisin comment ko sunga mama na ba course comment so mama tina chambre. Asiko yo ne muto pesa ki laisser aller. Yango ba bi ke papa telema. Les bottes israéliens comprennent non pas c'est côté nzambe alingo beta biso pona ma femme étranger donc nzambe alingo bebi sa libala na biso poto koti si ba mi kati na libala na biso bango ba communauté ko gérer libala na biso nzambe alingo panza libala na biso poto koti papa na mama kati na libala na biso ba komi ko gérer yango donc libala na biso lingi ebeba donc ngana yo photo telema c'est ça yamona moni ndeko na ngai à part nzambe za na place musto ko telema ko libala e wuti pa nzambe ya za restaurateur ya ko bongisa père comme blobo que les musiques ah tu sais qu'on est toujours là pour la quitter ce que ça pour la quitter c'est vraiment facile pour la voir pour il est belé va la qui ça on se amen akobena mama na secret azuba idée pour autant se libala na ye akobena papa na ya secret ndemo be moi c'est bien maman na ya secret maman na lobia ndenge za ngana so ba kit mo ba rouge mais la moni préféré quitter couleur nene donc on comment le blobo na ba kitati donc ba consultation de sur ndako je ne pas ba libanda to préciser malamu que tomite ba mama baza mabe mama pesa so conseil papa pesa so conseil mais eza malamu mingi kozo yango et pas ya moto azali asala libala amen kota mozonge pa na babenga mama pesa ba pièce originale o mobali nenga zana azokoka te donc nzamba kopesa ba pièce originale o na kata ndako neza tozoyoka na te nzamba kopesa mitema originale désolé omona bakotambola malamu alors kozala malamu vraiment mobali nzamba lipoza courage mama boni ko quitter ça va faciliter mwana mususu amesani kaka papa alesala ya songa makwanga afutela ne kudu telu pa oza papa papa mama siko mdone ba ne quitter abima akende za développer qui dans esprit qui te pas cher à nous pour Abraham dans ça qui était non bimaka na molimo be yakola la na ndaba papa te ça qui a dit Abraham quitter la maison de ton père comprends maman pour quitter malgré la difficulté mais bozana nzambe difficulté au koya bokene liboso et pas ça qui on a ça pour lembo on s'en va casser au pays liboso et puis tant bo quitter oui puis que nzoto nanga ezanzoto ya papa d'autant nga la za propre tona linga pe papa azala propre parce que to kitaki biso mibale to nyataki ba salité ambiso mibale ce que to comme sika auto kutimai nga mwasi na sokoli na tiki papa salité batu pe bakoloba ndeni ni mwasi nga propre mbala la salité d'autant bo quitter yo moment on monique ça peut to eza so bien te ponanga tala pe makola papa ça va to papa pe za bien te eza bien te tant yo monique ya papa pe za bien te comme bo kitaki bino mibale bo nyataki so ba poto bo tambula ki na ba désert ce que bo comme sika o man ezo kweya bo comme sika o mbule ezo noka mais tant ozo ko se soigner pe papa c'est ça tant papa ozo ko se soigner pe maman mais mingi ba maman ba eba ko zo la propre makasi ke ba papa na kanisa nature mon papa maman il se soit couvert dans les lambettes soit sous-vêtements 2 jours mais papa a couvert dans 2-3 jours à mon amour ça normal mais comme yo maman bi keto kita ki biso mbale to tambola ki ba moto ki bani te tango yo zo longo yebi sape papa o mi on la te quand banda lobi longo lango o moni ko quitter yebi sape papa te ba chaussette tu wana na mon et comment peut ça solo parce que on sokoli makono te verni lo bani longo la pe chaussette tu wana amen peut-être ma yo kita ozo ça pas fruit ya oezaki mutu pona le pembeni a sentir que yo okita parce que ozo la ça fruit wana te déjà très mabe o mona mutu bonga maka yemo ko mo so la cheke na tante do yemo so bila mana bien
bon mère bien ah mère ne va pas pénis hein choc moko ya bleu mono te donc ne maman zali ne papa zali ne maman zali vous avez dit que bozo kanga na makasi bozo ko avancer pour la musala nzambe et que bozo tout la mission est belle maman même semaine passée quand tout le blanc où Esaïe là qui est la propriété à Katanga il y a couple to ben que manque propriété et mo chaka dégoût na bosangani ya mwasi na mobali ya ngwali kamtolo ba azo manque à cause la msusu soin et be chaka dégoût mo longola ka posa na bosangani ya mwasi na mobali siko po posa ona ezaka na biso tangu yo moni ke papa uti musala mama uti musala aussi obitala po olembate po ngamona bi musala eza passe po lembate ma jeza ngo moto kende osokola na po oyebi ke osana posa na ye pas na posa na yo po siko tangu moko aza se soigner aza propre muninga wana aza na propriété te parce que uti musala ou bien kaza fatigué yo potiki na position wana na suka naona mbetu na bino bozana sengote moko atala côté gauche moko atala côté droit allez raison eza nini ngana ko kasola munoko na yete ye pas ko kasola mapeka na ngai te mais ça bien tant moni sola munoko na ye bisa parce que ça conjoint na yo et ça bien tant sentir sola mapeka ye bisa ça conjoint na yo yo pe papa yo pe maman bazo ye bisa ko silikate pas mo ko ça bon oui to silikate po azo ye biso pa lingi yo pas ça na posa ke bosanga na bino ezala na harmonie mo ya kitoko. Tu regardes le moment où question nous d'aligner dans le sur ma bête aux autres traversées. Par exemple, il y a aussi musala au bon moment na yote le côté on va le tirer on est dans sur la ciment si vous dans sur la ciment mais si quoi si maman mon appelle les coquets la locale ndengwana na ba mapeka au toucher ou tout le côté ça bien tu le que le quoi déjà il y a toujours ça une récapitulation moko mais si quoi tu me passer les caca oh non il tu vas me fatigué là pour moi silicaté ça question ce qu'il faut comprendre ah OK tiens que sur la ngai. Et puis, les moments de blague, aux amis, musala, les sur la bise na musala, vous avez dit, tous les jours, c'est pas un musala. Nous sommes pas dans nos amis, on se pose, moi, c'est vêtement bien. C'est vêtement bien, moi, parfum, baniotier, on va dans le salon, dès que nous donnons musala. Mais il y a des voisins, il a 22 ans, il y a 18 ans, ah, papa, comme si quoi, pour être à l'état, yo, maman, il a si quoi, à l'état, yo, on dirait que nous avons 4 dans musala. Mais au lieu de ça bien de ça de bonheur soit là jugement d'autant on se sepela na obongo yeba kenzamba za donc na libala na ngai donc nzamba za na vie na ngai nzamba za alors tant ce que yo monique kolata eza bien ko se soigner eza bien linga peke muninga abozala la même diba parce que ça mbali na c'est ça aza mwasi na yo montant bato abima tata to kota ba feti tant subino moko bozo chakate mais tant bozo to bato ba otala wala va mwasi na yo wala va mbali na yo moi ce que le roni beaucoup ça la bino kitoko bino mbale mona salité ya moko et tout ça là que bato baza na douce kaza conjoint na yo moi asa va mbale ta sapatu na yo asa va mbale na yo ta la mesh na yo pour ba tala mbale nga lati ba tala suki ya moi ça non ça bon ngabe bon mbale asa mbale na yo te yo mona fait monsieur ba yo tu na bi oui maman au moins ba yeba pesi papa kiti maman ba pesi ba zui ba te ke moi sina yo so il faut le battre nazana moi sina mabeti nazana mbale na ah sorry maman eloko mo zo lakisa te ke mwasi na yo ezo lakisa te ke mobali na yo eza bien te bible lobi ke eza na lamu te moto azala ye moko te na biso eza ke mibale eleki malamu ke moko tant toza biso mobali nga bate pama komoni chemise oyo te na feti va moyen te donc mais soki aza ye moko akolata yango yango wana bosana ntango ozalaki célibataire soki ozovivre ezoavema vi na otiango na ndenge oza marie po célibataire okoyotani nano ntongo mpa camarade oza marie fo yeba ere obimaki ere akozonga fo yebake naza na mutu oyo nga nazozwa comme papa o mama mama mpo oyaki mpa moninga kosolola kokangisa suki me yebake papa aza na posa na ngai papa fo alia fo na cheke pantalon ya papa lobi et puis donc nous sommes là na kati ya calendrier ya mutu ya bino mibale amen l'homme sous na va vomir dès que un maman tellement tout ça vous parler c'est quitter au moins alem sous bato comme la fête na sala fête baza moi c'est mobali au moins mobali a tellement que la messe moi sur là moi tellement c'est lui peut me va là or si quoi on a place aux amis vomir dès que un donc et ça malamu tambo koti même au combat na salle on a ba camarade au temps au kala okena no tina mesa o ba ko présenter bino o fandi et ça n'a pas honneur que mo ba télé mezo zila muninga zila sololité donc na domaine o libana ba tumi ba les amala mingi o comme tu peux présenter bino so o télé ma plus maman
namona ke pesa bande kona moto utokei to pesa bango pe pour moi musu mona bina makole le bitalo muta monta no la kapo attendre à 5 minutes bata programme c'est toi c'est la papa ça sur solo là mais papa bana ko sola aussi zakati abilo ni za ma faute za ma faute mo makasi mama vous en maman et puis ne papa autour bana ça va bien les lobby no boke fête ça baninga pour babalani siko bato ba quitter tolobela ki amope déjà. Il faut que ça la nini ya libala donc il faut qu'on restaure te ko bala révision il faut qu'on bala moi si na yo il faut qu'on qui pose ça légalisation donc tellement beau quitter ce qu'on bino bat boye bindeng beau quitter là ça secret na bino to tout ya moté mais ndé tozo yo kana boye à partir de Facebook bozo mona biso bozo comprendre ndé beau quitter wana bo silisa makambo bo légaliser makambo wana mana famille est-ce que famille yebi que to pesa maman na biso makambo soit pesa biso pour ma famille pe ba musu pesa bango pour les baza bango simple comme papa kutama na poto bon possibilité ezaki na ntena tango wana bazui mwana ba pesi po papa azaki akoka mbonga visa na billet ba pesi moi c'est akena ye parce que bokilo abenga ba solo na bango ke papa bo pesa ngai moi sina ngai ya mais dans 2 ans 3 ans na kokisa makambo libala suko banda lelo bino mbale bokita ya tiki ba para ye yo potika ba para bokomi ensemble est-ce que oso kokisi likambo wana légaliser en c'est ça so pot tozolo blaquer mi balé et l'équipe malamu ke moko mais soki nzamba zakatira mine l'équipe malamu mingi mais ceux qui ont légalisé té ezaki nzamba toza témoin té donc soki ka porte mo boya kufongwa c'est ça et donc maman c'est très important pour j'ai besoin de récapituler par me belé o aussi de lobelaka même ma légalisation du bala zaba mami ngesala bango passe pour mutabalaka za papa za na maman donc ba pesa ka bolola visa bimi kenge mais si papa pe bana kenda mama ya donc ba photo ne ko tala Facebook bazomona na bango po ya zotanga ke abise to kita ba famille o kita la yo mais si ko eza na domaine na mulai faut légaliser le bala na yo pour compléter ko kité na yo malamu ko mona le suzuke papa et puis c'est là quelque chose un jour routine ba kolema ba no singa na ko seri wana ba ko na facilité no bulu wakama mbongo mo botina ko so so mais okipakate alors eza malamu te moni biloko wana eza biloko moya mike soteli ba mbongo tam soteli na ba famille mwasi to kabila mama kwaza mama na yo azabe papa na yo eza kutu mingi koleka ba mbongo oyo tya libala donc linga otyango ka ça donnera aussi du respect pour ceux par exemple que otyali ko bala mama te en tout cas na niveau ya famille respect mezala te parce qu'on dit nzatu kala kweto eza bien te comment maman bana ba bota bana bango bosola me pela ba bokelo boni mais famille yebi pour faire tout ça na papa na maman te famille za muneni ba bi boni mobali wana atinda te ando bazala kana nzatu kala kweto omona yona ta ba cravate za makamebele mais kuna ba bike nzatu kala kweto alors eza nini moko ya malamu te donc ce qui possibilité zali en tout cas nous les papas faut que ça les forces au bini bana pour que comment secret majeur ma bomba ka mosa mobali au moins comment ça na ba service ya nzambe oyo kutu ezaka permis ya ba obaza marié zana maman maintenant maintenant secret mosa mobali après ça répéter peut-être dans l'aéroport ezaka question ba fêtité mama to va encourager ba ndeko na biso ezaka question fêtité ezaka question ko bisi mosa na nzambe papa yaka na ngalo lelo opambola biso papa ko yela biso na basala na nzambe to na bana nzambe kaka to sobe mingo ya monte to lindi batu bayeba o mosa na nzambe pa yana ka yemoko ayina bibla ayina nzambe na ye apambola bino ko nyosa mosa na bino mais tango chango lobby or ce bible so même si tu attends ma voix aujourd'hui au kama mutema na yote plus ko kama mutema o ebite lobby nini ekozala na mona papa mususu abali si mwana ba ko pesa mwana bale mama mbara na pesa mbongo ya bala mama na te biyo po lia moche comment répéter donc légalisation elle est très important bande ko pe na posa ko tala yango za question ko tala ba site na biso au monde yango za wana merci donc on dit to lobi bona eza bien babi ke mi balé l'équipe malamu ke moko to restaurer ma bala na biso esika libala oyo bana côté mama ou papa mona ke za bien atika na ngai moko na lobango ya nyoso tam so eza na bénéfice mo ngana yebite menga na yebike eza pas si muto azala ye moko occuper bana
na tongo la muki osokoli bango bakie classe na poko zwi balia osala ba devoir de examen à la muté eza toujours stress na yo moko pe muto ozokipe ba mais soko oza mibale bokabula bama konga na osokola ba oyo osokola kuna docteur restaurer mabala esika otomonaki ke moninga moko bete ndeko moto atiaki na influence moko boye nabenga na papa ou bien nabenga na mama te vanda mayo moko kanisa nzambe abayeke mibale eza malamu ke mutu moko mais ndeni sikonga na ovivre nga moko c'est que eza bien te donc il va vraiment que te papa limbisa ngai papa peso mama bengi limbisa mama peso papa bengi limbisa na bite ke moko na linga ko boma muninga bongo sikoma jula zo bakalinga ayibite ka linga ko boma na limbise kaka te dolbi ke kende pa nzambe nzambe aza maître o asala libala shadi stop nzambe aza maître o asala libala donc ce boké et pas inaye à ko restaurant on peut ça va directive même papa na linga ka boma yo mama na linga boma yo nzambe ayebi ndengi a peut ça ba directive nzambe ayebi ndengi a ko longa a peut ça ba directive pour libala wana ezala bien tout ça la pour ça restauration ya mabala et ko ça la très bien vraiment bisika automoni ke bana ko linga etengama nzamba za bisika autobenga ki police te biso moko ba mama biso moko ba papa to kende te bisa police te omoni biso na mboka na biso ezaka bongo te ngana papa na ngasi to bongisi do dossier wana bo pasulango aza mbali nanga amona subana na 100 mètres te mais azongi na ndako aza mwasi na ngai amona subana na 100 mètres te azongi na ndako na lobite ke mabe wana bo e continuer te nazo ba bongo te papa o ba limbisi mama o ba limbisi bo pusa suko pe na nzambe apesa ba directive à partir pour pousser un peu dans Zambé, vous voyez que dans le cambo to salaki, to ko zonga la mosote. Eza bien. Ya mwana moni lo mama asubunye pour attirer la police, ngabana ngana beta ka sete mo ke place wana. Na ngishe se kono ba eke na ba mboka na somo na tela mona mote banjoli. Que police mo ba yari de problème ba bala na bangono. Donc ba kamona feke la musika surtout na biso bana Nzambe. Na biso bana Nzambe kama feke musika. So station mo ko ezana ndako. Alors nous avons hôtel Isaïa Abi, à Tiba San était un serviteur, était un sentinelle. Ou vous n'avez pas un Zambé, mais où il y a la police sur les amalamités. Et puis nous avons démontré les choses maman, d'abord le bas que papa, nous tenons son anda pour la désordre de continuer notre quoi. Pour les tours de quitter, tu as jeudi ou tu as continuer. Et tu vas continuer. Manque il y a la responsabilité à monter dans moto. La carte anda, ils avaient trouble moi ma casse. Ils ont même un désordre dans ma balle. Pour mon soir, il y a des résultats qui ont été limite. Si vous avez doublé la limite aux papa, la responsabilité à papa, il y a comme doublé. So là, papa, je suis a eu l'essence de la responsabilité. Moi, je suis un zamba qui a mangé. Avec Adam a bien cultivé le jardin. Mais quand je suis Ève, à travers la chose Ève, que non, awa koliate awa lia awa sala responsabilité elle va être informée zona maman donc ça veut dire que ma papa est important ko yé ma responsabilité ya yo na kati ya ndako et tant que papa bon ba devoir la bana maman ba mazana ngaba kamwana na tante maman c'est ça normalité chemise bana abi été ngaba biloko wana kutuna donc yebuto ani mutu kali solo ko te ko ne bana bakindaka classe ba nini ça qui a ba ça bana mi bali encore ce ko sukula bana ko makama uye taliete mama ba mazawana so ba tile match à Barcelone na Real Madrid azuma kasi donc papa faut ba responsabilité maman a la responsabilité na yo ndeni o question ba bilamba na o sombela mama ndeni yo ebite ko moi ça tazo sala na ye mais tant mon bala je ta dire à PC lui dire au tchana poche et ça la bien. Et ça la bien pour Bible me lobby en OK pour ça moi c'est que ça m'a pas mbal na ye attends lobby na été mettons au PC comme au PC me dire heureux et ça la bien mais siko yo kutu pas poser la kande moi c'est auto zombongo ayi wapi fence na ngai non ça soni eza bien te ko tuna te kutu soki mo ka ebi ko na posa na ngocha na pocha ko pesa yo po yonde fo pesa ye po mobali abala ka mwasi bible lobi ke posa mwasi ko ksama pa mobali so ko zo selanga na uti soki na poste pas social na yezo ba wapi 20 langa et puis 24 et 25 eza soni pa ya papa jo eza kitoko te na ko kotla ba papa ta mukete sika yo papa faut ba ke mwasi façon ba bangénique mwasi façon ba sous-vêtements façon ba vernis fa azape na famille donc une fois le capé mukati na ba parents donc eza devoir na yo papa faut ye ba yango siko ozo perdre devoir na yo ozo perdre ki bo continuer parce que papa na katanga za chef mais ozo perdre ki bo continuer yo po yebi devoir na yo te ozo perdre yango
d'autant maman tu as eu tout na ouais 20 na ngai kaka 20 est-ce que mbongo ngo matite na ki ba bonus et ça qui te roté yo papa zo landa ba bonus hein yo ne faut pas sa maman bonus le maman oh et c'est pas foutu non sala ki ah OK zo 50 au baki ça et ça la maman bien dans oko qui ça pose au bible lobby ya on a sepela bongo te okuto na ngabo na olamba fufu na ngabie ko suki alambi fufu et ça va bien moi si à l'équipe on a olamba ça devoir moi si na kati ndako yo devoir non na que so ma pareil yo yeba ngo bien que so ma car o yeba be medra ngam na usoma fufu ngam na olamba bien mais le c'est comme yo te ngana ko lamba fufu bien ponde maman na biso alaki soki o yeba ko lamba fufu bien de maman bino alaki nzama ngalo bato quitter donc ça a permettre que bo quitter pour maman abino azamo sa papa na c'est ça ba quitter ki ba ona papa na bino donc ngana azamo si na yo to quitter ngana yo donc yo ko comparer fufu maman na bino na oya ngaite o ko comparer jamais liputa nde maman na bino akangela na nde ngana kangela ate donc il faut linga biloko na nga plus que ya maman na bino il faut aussi supporter plus que bandeko na yo pour ngana za yo na lobité que aussi supporter maman te aussi supporter papa te libala maman ta biso ba to lingani maman pa mo ko maman nanga bandeko na nga ko bandeko pa mako maman na nga ko maman na ye on les a logique ya libala poto za la bien mais pa mako fa kipenga plus que ba parents na ye do ezabo bible no se pela biloko ngana lambi plus que o ana olia pa ya maman raison na mo ka mo bible les deux s'attacheront, ils deviendront. Passage à marche, je vais obligé de faire à côté de notre comité. Ils s'attacheront, ils deviendront une seule chair. Ma chère maintenant de Corona à moi aussi. Ma chère maintenant de Corona Moubali. Donc ça veut dire que moi, c'est un Moubali. Pour la zone moi, c'est un mystère. A des amis bombes amis. Il y a mon avocat, moi, je suis à Tonga. Il va là bango et pas ma camarade. Moubali au Tonga, moi, c'est pas camarade. Et puis maman, c'est maman, tu habité à Malamu. Maman va même biso Christ na sena moyo ba moni li sekwa na kolo ba même sangwe pa ba ye ko li ba ya ko bomba mama ba bete non asekwi c'est vrai que asekwi so tele ba ministère à Jésus il a qui entouré supporté et pas ba maman alléluia de maman to mo bi ki ndinga zamana na zana loko boye ko na to bomba obi ke non pour mami ba koma la te mbonga bana de abia bi koti ko ta mbonga bana te eza mbongo ya famille ya ndako. C'est ça. Donc, les gens ont famille et un dako. Pour ce papa mingi, tout ça va rapport à Belé, papa mingi va privé dans dako. Va privé pourquoi? Les téliotés, au courrier bangoté. Nous avons dit que la destruction est impossible. Pour papa, on a occupé la répété. Mais papa a occupé, est-ce que Bana m'a dit que Bana na biso, mais yo, on retouche à moté. On touche à moté, on retient peu de la moté, on compte à moté. Alors, on a de l'or à ma belle. Ce qu'on a dit, fruit que maman oyo a quitté. Il y a un moni toujours de la mingi, ma couple. Plus on a mis kémité et son bon maman bala. Ce qu'on a dit, on a conséquence qui est à bana. Bana bana na maille na classe, maman na papa moi na soutien, ali bana ba comme ba délicat, donc bana et puis son télé bien bana mingi ba délicat, et ça bana oyo, ma famille divorcée. Donc tout ça, on se peut la terre, on est même Yesu Massia, on ne se peut jamais la divorce. Aïbisi Bangali, oui, Moïse a passé une lettre pour l'assistance, mais Zambabi, mon côté, à Panza, à Bouka, à Bébissa, Oyonga, na Sangisi. Nous avons dit, mais ma action, il y a ma belle, il y a entre papa et maman, et vous provoquer éclatement pour la destruction de l'Ibala. Alors, tu as la poste à l'angoté, pour toi, la poste à la base de santé à papa, à la base de santé à maman, et puis le beau temps mobile, on a même des vacances, bon, qu'il faille mobile avec la paix. Souvent, les vacances, papa, ça l'a raté, les vacances, maman, ça l'a raté. Donc, c'est le moins, moi, on a toujours un télé, où il y a Mike, télé, là, il y a maman, on a eu comme moi, dans l'Inga, on a habité. On a $1,000 la journée moko. Atoboli. De ma campagne, Mike, on a. Il y a un peu de bala. Maman, mi quitte ça, papa, mi quitte ça. Linga, maman, papa, me soit en Afrique. Mimi papa m'a fait mat. Quand on a projet mon le pan moto somba qui tout cela, papa a $15,000 au Kenya nango. Ah, mais il y a comme les kuna, a comme les sous ah bah là pas beaucoup de commenter. Je me dis le moment là m'était. Babylone on y soit na examen. Parce que ce m'a pas monio. Ou ça va comportement on ça tout. En tout cas mbalo binambo maba a mon on peut souhaiter. Et on moni faut que ça na malamu, comportement bien au papa, comportement malamu yo maman. Vous savez comportement malamu ça na bon. Vous avez toujours été single. Et là on single exact. Les enfants flexibles partout. Vous à l'aise. Ne papa otolobana
net côté mbonga bana e mozo ka problème na ndako mais tant to vanda to mona e msuba mama bazo kanga mbonga na bana obi ba mama ba déclarer salaire à papa ayi bien ngote papa a évité que maman paye modèle moi lamba mo di maman za pour ça na omoni siko nyonso soki maman sengi papa réponse à la que ozu mbonga banati omoni yango ozoki mbonga bana siko maman na mbonga na bana ebi ke fo ala tabana apesa moi ba 10 euros na ba classe apesa moi ba 10 euros na ba classe na Afrique pe kuna msufa luka moi 10 atinda siko moi komi ke maman akanga mbonga bana na okoti la maman teke bakanga mbonga bana mais yo papa sala rôle na yo que moi si n'a pas pesa 10 euros moi si n'a pas pesa 50 euros si quand on yo pesi le bozo tala siko oh mais fin de moi ko kimbonga bana ilika lobe lo côté moi na susu yo zo continue ko pesa o eza devoir on moni ka lobi te simango ba oh mais na pesa ki yo bo ko côté bana ozo lobe lo côté omoni mais ce que papa azoko kisate maman suki avoir na 2 mois 3 mois eza ki to côté ata yo zo loba te mena libanda ba to loba même maman so moni azo lia mena kata motema azo zoka eza ka te ko ba maman bazo bo ba papa te loko ba papa bazo kufla maman azama kasi maman supporta likambo ndeka babiki maman ko za na pasa ko bota mais alambia bongisa kepe aboti azongi abani ko bongisa ndako siko ba papa bazo kufa ba maman bazo boma na koti ba maman te mais papa a support ako provoquer likambo mais ce qui maman zongisi papa koka ko supporter te au monde akuna passé ko sabine papa na soka ketango aye alobi ke maman na koyaki mais maman siko abi na supporter muko so ba bisi passer na puisqu'on a sala ba kona tala ye papa uti ko achetango aye maman abi nazali kama oye biso moni voisin ka pembeni ao voisin wapi ya pembeni kakao do atumisa nga bandakala na kokaki te nga biso ko na cede papa kuna piquer crise ba memi na hôpital tant papa la muki atuni mama ikamolo ke za solo beza solo atumisa nga mingi do apike sous crise mais ye papa tant azo uta ya azo ko yebisa mama ke kuna sikana kendeki na koyaki mama zo piquer Christ ce que comme ke ba mama bazo boma ba papa na kotel ba mama te mais loko ezala ke ba papa ba koka ko supporter choc te ce qu'on ko supporter en moté ko kisa ba besoin na ndako bible lobi ke moi si ba posana ko kisa pa mbali na ye na nyonso na kolata na kolia pe na mbeto ce qu'on to koma na mbeto papa amati a se soulager akiti alembi mama ko loba tu ko zumu tu pembeni na zela kayo to loba ki même na émission passée na zela kayo si ozo obligé ko zela nga po foko ça posa na ngai ce que moni ke ozo ko ça posa na ngai tem susu de 0 à 5 minutes yo au monde que so comme à l'aise tam c'est sa maladie bon so maman zo déclaré parce qu'ayeba ki obongo te pa mako so na déclaré parce que na yeba ki obongo te alors maman papa ce ko faut vendre maman zo déclaré mingi maman zo déclaré mingi c'est que ça problème moko bon bon mais qui ko résoudre ngo na ndengi ko luka mso effort comme so na fatigué au monde qui était na meki soit na ça misala tena ta so na récupérer mais de 0 à 5 minutes mona na comme déjà fatigué donc pour na ngana sepeli dia maman na sepelité ce ko boké nango pa nzambe nzamba bibisika no bo luka ngana ochalo boko amen amen omoni c'est pas mauvais tu peux ça conseiller tous les deux côtés. Mais il y a un lamu, et ça qui est tout que pas papa, tu n'as pas maman, il y a un lamu, ça qui est bala ezala na Nzambe. Amen. Ibala ezala na Nzambe. Nzambe azali kunzi ya libala. Tout à l'heure, la fois, parce que la mission sur les cas, tu vois qu'il était troisième personne, qu'il soit seulement le Saint-Esprit. Ça veut dire que libala na bino, so ko zongi sa na Nzambe. So na Nzambe, c'est encore possible. Bozong samu qui sont pas ensemble. Pour être beaucoup à la malamu pour vous abattre un single. Beaucoup à la bénissant. Mais nous avons encouragé ma papa Oyo. Parce que non salaire na bango maman ba yebati. Ils ont leur mabé. Ils ont ça d'abord qui aux ala makanisa mabé peut-être ils ont makanisa mo golem sous un jour au c'est du forcé na. Comme ça pas ni manger. Pour ceux qui ont salaire na maman zo yeba ngoi ba nous 1000 euros. Si comme madame n'a pas pendant 5 ans on passe 50 000 et puis on se ndolé na bana. Donc, tu as déjà commencé à bananer. Vous pensez que au sundo la bango, ça veut dire ça c'est la malédiction. Ils ont malamouté. Ils ont fait après mon modèle en démonté. Deuxième chose, dans le banini, papa va contacter maman. Na mbonga bana somela ba biloko ngambo na salaire tel yote. Papa na bazala ba ko ma timta ma be point. Vous savez chaussette à mon bébé ma osomba ngote. Le bébé il est 15, c'est la maman aux mbongo les 5. Les 5. Donc mon ça là 20 jours na chaussette à ma bé. À ça 20 jours na ketch à ma bé. Moi ça 20 jours na chemise et toboka déjà.
c'est bizarre. Maman pas ça la vie sans soutien. Est-ce que maman n'a pas sengo? Non. Mais on habite ma femme à Zambie. Même ko kabela papa modèle ndengwana. Même ko steplis papa modèle ndengwana. Maman vous en sengo. On s'en sengo. Tu sois vendre moi. Mais c'est ta papa na bango ou papa na bango. C'est ko pas ma kubiso ba sika to vana to beta en solo. C'est ko maman wana ayoka kuna ke mubana kutanga yake elenga verni. Mama kutanga yake elenga gâteau. C'est ko yeli kamona lekela kai. C'est ça. Dès na tona ça que surprise. Yeah, ça vandi kaka na. Ça devoir na yo. Na ye la nini. Des gâteaux. Des gâteaux. Ça devoir. C'est pas là. Makasi po ça devoir na yo. Amen. C'est ça. Non mo le hotel na ah. Si, mais papa memi to côté la pharmacie tout le monde va rouge à lèvres ba marque on a zaki na mota biso na kuna bana zo ka moko po eza chéra biso makisa na zui 3 donc eza devoir moi de na comme à l'aise mbala moko mais siko pour la news na za comme mo na zui 3 na ibi poche na ye esukeli wapi mais siko siko ya zo bomba mo tinga na kozo 5 6 ya o regretter mais siko tant na ibi poche na esukeli na bité 3 o ekoki na même bana sima to ba ça d'autant pas poser la salaire no pas ozo faciliter pe yo moko devoir bon bisika wa linga sombla Msukabelu ya 600 euros, maintenant son papa ya 300, pour papa soit qui 1000. Son a sombi à 600, donc papa a otika na 400. Tant a occupé une famille en Afrique, tant a occupé pe afuta mandako awa donc tozale lote. Madame na somba ngata ya 150 ou bien à 100. Pour faciliter devoir na. Maintenant yo mon papa zomi kanga kanga. C'est ça. Maman il calcule tes yo. Et puis baba fona mo takana mo benga maman na ebite po ya zate. O estoki yo zo du salaire na tant maman nga bengi. On a pas bien ça ma tête une exactement maintenant $150 pour ça qui urgent ah ça va promettre ça mais si on a la sa côté est-ce qu'il y a au salaire non ça là au salaire moi parce que comment dire ma poche na au moins est-ce qu'on va pas couple la bonne maman on va couple wana monsieur za ndeni papa kutem la centre ville maman elle c'est papa sombela ngai milikia ya bana problème na tongo ya Kellogg's avec ça numéro continental na pour na liboso bank tchana ka kana ko baba ngela kangamite tchana na compte na ngai tchana bona ko somba tout est ce qu'on a papa maman maintenant on comme quand nous dans l'idée quand comme maman peut se bijouter il habite on comme quand bon on a somé la miliki na kutango donc mais bana on ya ba mbali ah bon ce que so kuté moko na mwana yo papa mo kuté moi si wana na je le simbate bana pene simbate ba mikolo ba so ko lingi maki so linga na maki na yo so ko yo kuta ki moi si wana na mwana so bana auto boti na yo osobela ngama joli so na komika na kuta 5 euros na miliki la pesa so mwana o kuta ina moi si wana ngana simbate ne wala mala ni yo surtout ni na zalo yo simbate ko bana yo boto tete mo ndemona so ça mala muté même ndenge toujours wa boye makamu nezo totolo ba awawa c'est vraiment facile pour nous salaire et neti ya ko ça pour ça comme te lobela ki angwa zeka nini doki ndenge za wana tozaba na nzambe faut oyeba ndenge za na libala za na 3 dimensions za esprit corps et âme donc il faut yeba que en esprit pas comme nous vraiment mais on va esprit majorité on a ndenge za wana ngala koti na prière ngala sali boy tout tel ça na mission to le kana to la seki batu ko bate bilo zo na correctien muta privé moninga azati lobaka na tamo ya prière na ko ta prière na 3 jours 5 jours mais tamo zo bi makaka faut linga déjà bozonga na moi ça on parle pourquoi Satan a ko tenter bino alors ce que pas tout mingi lelo oyo o mona ye azo sala makamene ngazo sala mais côté maman azo nga occupé été alors eza malamu te maman aza roboté maman aza mutu même sur le temps là maman parce que moi balonga na mon père azina il a bien tout tambola ba ko na nzela sur téléphone alors boni papa na akachara beso mutu mona imo sur téléphone fele bona moi sina yo mais bo tambola te bozaka ande na nzela pourquoi yo sala zo solo 40 minutes au 4 au solo le 4 au solo donc eza malamu te bablo no so wana ya moto zo ko ndingo ba tamu no so nzambe akoko batela mabota bozala vraiment o ezali famille bu nzambe ko kangama na nzambe bo mali bala pa na nzambe nzambe ko baksa pista na bala na biso na biso pela ba santé na biso en tout cas malamu ni so yo ko sala moko na bino akole ko passer yango o mona te ba la mama malamu pourquoi ozo ko sa posa mama ozo sa finance na pa mama donc ya on meto to ba faut ko sa posa mama o yoka o mama zoko loba c'est ça te to ba leti na mbeto ezate ke mama lobi ke ngai na sepelité papa siliki c'est que ozui mutu obete baninga na wana te mama yebi yo ndenge ayebela yo na ndenge azomona lelo amoni différence soko ya mwa lingi bo traiter différence wana po ya zala l'aise yo poza la l'aise
bomoti alingi bo comprendre que était papa mikolo na omona na baki na émission les comme sur sur 10 te na mona moi 3 na sur 5 na mona vraiment 2 sikoyo papa foninga oyeba wana kewa ngam suna misa pa ma ko tem si pour travailler mingi ba prière ba boye te foninga oyeba donc wana na zo perdre en ndenge nini amen donc pour ni maman imsu so mona que vraiment c'est pas bien té donc faut linga au comprendre pour na nini niveau wana to zala bien wana ce que to lobili to bina restauration to bina récupération to bina légalisation likamuna biso ezana côté boye Seigneur lobini amen ya mwana moni ndenge zawana nzambe na biso no samba kamene c'est très important biso bana na nzambe to yeba eke conjoint otozana ye aza nemité aza partenaire avec adjontora na politique na ngamo mi na politique adjontora donc aza mosungi aza aide na yo comment yo compter mbongo na toilette o kangi porte o pesi so porte ko kangi mu Congo donc papa ko na mbo o kangi porte ko pesi so mu Congo eza mabe eza maminga nzambe ngora benga muto ebité ba tu yo kelelo ba tu la maman ati combien na ebité na na komona te au moins ndeko moi je d'habiter à $30,000 moi maman kama bizarre place ni donc yo que musalo kunda moi je ndaba yeba kate maman les esprit moko satanique diabolique et esprit mabe ya wana biso bana nzambe biloko wana ko za bakate donc partenaire na yo faille la vérité et moi le Christ a dit venez à moi vous tous qui vous êtes fatigués abi je suis la vie le chemin et la vérité ya wana bi maman ba twa zonga na Christ maman bana na bango na nzambe Ponzambe aza solo pe aza semo. Amen. Akosimba mutema ya mobali, akosimba mutema. Libali ka tema mzaba ba mama bakanga ba guzu bakanga ba konta ba kelembo mona papa yebate. Li kelembo pesa te a 2,000 €. Le bloc on so wana eza malamu te. Donc nous parler pour to boy ba divorce, to moni pa na mingi ba baby ba ma yele na classe, ba la ki poussa la classe. Bana ba tomber ba bungi, bana ba komba délicat, ba désolé souk ba samna ka te pour na makambo yo ya mike il s'allait explosion allez nous n'avons pas à côté là so yo me pas poser la courage que un jour bo malibala tala conseil zo pesa yo bana wana bana ba préparer ba onta baza muke ba mike même ba ona nzela nzambe na sema nzela nzambe so yo ni bo malibala tangu yo ke papa akoya est ce que vous en passé on n'a pas na lola yo ni ngaba jamais maman bo malibala papa akoya wana est ce que vous en posa na ke non to maman akoya wana vous en posa mambo ta bana malamu le bana va commencer souci alors on est 10 sur 10 l'école vous bana va comme moi mère de l'école mwana chute aliyo papo ke yebara keza ya malamu to comme les presque la souka ma jolie peut-être vous avez comment on va faire la biso ikamena lo bakona ba couple za malamu ko solo la ka ke ko tunana ça différence et le quoi est important maman et le quoi na vous avez ça pas na moko et ça important pourquoi ma jolie ça Olandi nini na odia ler nini wana yango te papa ta mazana ndako mama bana tu vas sentir que papa azali mama beso zana ndako papa va sentir que mama aza papa na sala ti na sala nini tika na fanda total loni to so de bozo solo la parce que ba to solo la te mama na eza sec zo na mama pesa on a conseil ba to solo la na ba busy a poto na ba stress a poto bozo solo la te do libala e kao ki lisusu bien ezana ko to bien agar ko to azaki bien na kati ya désert amona ki atamai mais siko bino vraiment bozo solo la te do bozo tunana do bozo détruire libala après to lo ba keza satan a éviter sur eza satan mais bozo satan te eza mabino moko ba to bozo alikambwana moko na laptop moko na portable surtout évolution makama opende ko makasi bana na télé papa na laptop maman na mobile donc ndako vraiment muto asolisa muninga zate bozo tuna la kabilo kama eza kuna akende classe na invité donc eza ko totala mutu te ko tuna ya zambisu les fixer la laptop mutu azosa likamna ndengi na ye eza bien te papa foza toujours na mama yango vivre bi ke mi balele ki malamu papa na mama bana pe kuna ba sa makamna bango bana pe mo batika na bango biso bana no pe na chabo tuna siko lobi to sande siko bana to kotina 2018 to suis déjà 2 mois na 2 mois vraiment to salini parce que projet de non pour na bana biso depuis no kutune bo vanda botuna na bino te siko monsieur zani mama omona papa uti ba musala aye peut-être mutala mbaka ndako
mbali pas la mané mais mutu oza ça des fois maman donc on a pas une place ma responsabilité et te rezo ngena papa koti maman te mazo na maboke na ye avana na ye alandi maboke asilisi achesu mususu ti na 8e ayebeleke papa olia te e papa yangi déjà tshaka maya fufu su mabeli su ba papa maman tellement mesana ko lengo mona fufu yemo o mama ko betungisa mana hote akem na lengo mona fufu na ipatio na sani ale na ye alors eza malamu te papa respecte les alliés qui non maman soit fatigué et maman dans la lamba na batsa bana sur la bana non problème ete mais maman azani le wa salate avant na ye so comment na habitude papa pas mesana au sala semol ya maman je la bana mission mususu papa fait faut silikaka za mabete aussi non na posta ya kana no c'est ça bongo oui ya ka na bien est-ce que so yeba ngana zoya bilo na frigo bimisité au chauffeté au lambi pété au salani kutu mbetu mama kuna tokokota kuna mbetu kutu ndenge tele na 4 jours atanga mbetu bona tana ko ni soki kalate su torolala wana zaki salite et puis tondalo bana mission mususu mama tobaka nini mbetu za nini avant ya libala bapesa kele catholique non ndenge sokele libala mbetu ezali mobala za mbetu hôpital siko o eza mbetu hôpital bana bongsa ko ani le karabato bele mutu ko yele lolo bia sune sa bimi na bo abiki na yake wana siko solo bake o bongsa mbali no pona ni na ko lambela e pona ni azali mobali ya bato ebele non ya mwana ba conseil nyo c'est mama ba pesa ka biso ya on to yaka na wana mabala so mama so pesa ya mbelo ya mbetu hôpital déjà azo bana ko bongisa yete pour mbetu hôpital batanda ngo n'importe comment pour n'importe qui. Vous avez maman. Et puis, on va pas faire conseil. Vous avez la moitié de la nani. Donc, comptez bien dans la chambre. Abi comptez bien dans la chambre. Comment c'est que ça l'était. Mais quand souvent les papas modèle à n'importe. Et puis, les amis bali mimba côté la conseil na ba les maman. C'est quoi yanga na papa. Vous avez la moitié nani. Kolia na ndoki. So yanga la moitié de vrai table. Siko yo papa mama ozo bisa mwana ya mobali ke kolia na mosi kolia na ndoki. Mama na pa boti na basi. Siko bana wana basi ba ke mabala. Est-ce que mama wana awebisa bokilo abali mwana ne amwasi ke kolia na mwana nga mwasi ozolia na ndo atika aloba ngote poni ni mwana ana mwasa za mwana ye akena libala awebisa mobali wana teke ndo ozolia na mwana ozolia na ndoki mayebisi mwana mobali ni mobali mwasi wana keba kolia na mwasi kolia na ndoki ya mwana conseil nyoso te kozwa yo ya mwasi dinga mobali na yo azambe to hôpital te pa na yo kaza nzoto na yo donc po yo zala balongola ki bafongola ki na panzi balongola mukua o basala ki yo ya mwasi ozolanda yo pe papa po ozala propre olala ki na mabele nzamba atalis Eve abitala yendenga zali d'autant akolamuka kipeye yango moni mama kipako yo papa tango lamuki otali obite opesi ekombo na robenge Eve pa utina mu d'autant ozoma loba wana yango tango nyoso polo bana moso no loba oyiko sepelisa ye po mokolango yo lamuka ine sengo bina robenge Eve mutayebisa ki otebenge Eve yo mutobenga ki Eve mais sikoyo okoma obenga ina kombo o ba semeki o ba loba na yo na famille na yo ke kolia na mosi kolia na ndo ayo mama ngaza réseau za ndokite ko pesa mama réseau aza ndokite ko pesa mama réseau te po adam atalaki habité obima na jardin po yo mutu oluki problème so na nyoka abina okay na yo adam atika ki FT abina okay na yo donc moi si wana za yo mobali wana aza yo pardon mama contrôler sous-vêtement na ye contrôler cinglé na ye contrôler chaussettes munoko contrôler yango eza na ba kisi na ba docteur ba dentiste sola ma peka contrôler yango papa pe mama nazo ba na tous les deux côtés contrôler yango poto za bien na libala na biso donc il y a ça aussi ça et là on souka na ngana loba yango ko na biso papa to mama na tongo ko la mukana kandate ça on souka na tongo akangi longi problème nini so pe ndo to be loba ndo te botina boyo eloko te ah siko mama oyeba ndeni maman peut quand il longue tout la maman est-ce que problème était tiens la gars là vous en avez ah mais tu n'as qu'un d'obs me bali yo do ça ça misana hier occupé la été kanda tout cela ça madame ça va image moko ya ma bête donc partenaire on va se sentir que donc ça na epembe biso que peut place mon cope simi na moté o ko makambo ke simite mais quand on entend na monika ma jolinga utema peche kudu ah na comprendre on va bosser na ngami oboko to kana ah maman va vous bosser la piscine c'est ma monde de Cécile mais ce que on a mis là tombe qui pas raté on le pas raté ça la vérité ça m'a bien donc pour continuer ce qu'elle est là lundi prochain donc aux âmes été surtout la milieu bolani oyo lundi te olobela devenir et s'attacher lundi te olobela ni maman devenir et s'attacher kokoma pe ko
Ngala, encore moto moko. Amen. Amen. Nangna pesa mbote. Eza malamu mingi vraiment libala. Na linga mo mingi. Yamana ya ba air nyoso. Invitation à libala na bino tozo zela yango. Invitation pe anniversaire à libala na bino tozo zela yango. Mais soki likamwa mabe eloba maki. La carte nde tozo so la bolimbisi. Toza vraiment famille. Numéro à phone, par exemple, au pesa, au bengi, to bongisa, pour to lingi bino, toza biso subana tata moko. Biso so to ba toza bana nzambe. C'est que toi bana tata moko, ba ba cause différent, mais tozo ko apporter makila ya tata moko. Alors to lingani. Bolim si so mabeza, eza poto bongisa. Biso pe to l'équipe binote. Yama to bi que numéro à phone papa zo pesa. Pour s'occuper du camo à bieza, oui pour qu'on soit biso, en tout cas toza disponible. Amen. Numéro de téléphone est 089 460 78 00. Nous avons 089 460 78 00. Pour la bateau Libanda, ils 0035 89 460 78 00. 00 350 à 335 00 35 89 460 78 00. Merci. Tout le monde de la juste pour la bandeko. Oyonzambe. Après si sur le lot pour tout l'anda. Albanzambe. Somos sur la katikati. Et ça na Facebook. On retard la moi-même indifférent. En tout cas, yo que pas nzamba ko simbela yo. Salela yango. Au moins la libala na ko changer. Au moins destiné libala na bino ko changer. Bon on la kanda. Bolu kaba cadeau pesa papa na makolo mkana kandate sepela malobo mabe papa pesa yo ke moi sa mbeto moi si aza kolena moi kolena ndoki no mona ngokotsa na kata libalati ope mama yebisa yo ke mobala mbeto hôpital wana ko tsango na kata libalati soko tsango libalo ke musilate ya mo libala na yo to libala ndeko moko eza ya kokonda eza na santé bana machombe to na posa mabali za na santé. Pour l'église, ils ont composé dans ma famille. Soit ma famille, ils ont la santé, ma lame appartient à Bandako. Église, puis vous avez ma lame, église locale. Et vous avez ma lame, puis l'église est prospérer. Amen. Tout bon délit, ma jolie, pour la boutique, à Bandako. Nous sommes à la division, on va beaucoup dans Zambé. On va avoir beaucoup ça, la tête à Nibala, ma salle à Yango, afin que Nibala, ils ont la santé, tout bon délit. Seigneur, Zambé na poussa ne pas na yo Seigneur Jésus de Zambé o yo katamba. Ya na tomboli bo Zambé bo Zambé na pambate o pesi. Kumba yo Jésus de tempo ya sekele ya libala si je vous Zambé parce que dans Zambé il y a restauration, il y a récupération, il y a bandeko bana division Zambé bana division na pamba. Ya wena ena bandeko so ba kusana na ngamo mosusu balandi biso. Tika ete kolo. Papa yo lo beko samsa kama bota na ona pamba. Tika tende kona ngaya mosi kwa mukali na oba zui na butwa lelo Seigneur. Papa et ça la impact na bongo ina bango ça me pesa bango ba duretive avec ba kokisa o ezali posa mitema pour gloire zonge pa ina yo poza nzambe nzambe merci na pousa biso pa na okolo boza nzambe malamu to rendre gloire pa na yo kolo poza nzambe na bikamo aloba oyo nzambe tiketi affecté de komoko et bota mbuma nzambe na bikamo to prendre ba témoignage mokozi moi si mobali nzambe za bomoko pour le bete les dents de 22 seulement une seule chair Zambé tika ngolu na yo Zambé mota bomba mabomba masusu moninga te mais bazala ouvert pour te yoza solo yoza vérité loboko lokola nyoso to bebisi l'esprit nyoso nyolinga ko détruire mabala Zambé po bana batelenga na Zambé la bikama bana bazala disperser yawo to boya mo mokozi kumba mana yo Zambé pe pambola mana yo na kombo na Yesu Masia poza Zambé to libongo merci Seigneur Jésus de Dieu merci Seigneur Jésus.